Kingama lo feka unga. Kingama lo feka unga lianja na tambula sankadima wembe didita beli bodo. Concept Touch TV. Na wase kapona na kanda te. Concept Touch TV. Okojwanga moko awa lianza lisofote bosonja bolingo la misama pana lwende nyamazamba sila kasomote. Mimi ngolobeza te awa na Concept Touch TV. Ba tete kitoko, ba mission kitoko, ba film kitoko, na ba télé réalité pe kitoko, ba gag pe kitoko. Te ngai sofote na pesi yote bo s'abonner massivement oyoki bateya oyoki bagag oseki otali histoire opanzimino c'est bango bité mwana bale yote fona simba lo sekenya na simili tondobo na baki bango mompombo lizemba na likinya to s'abonner massivement. Ka bongo tina ngana prometto ki na vie na robala mwasi mosuti mbongo nga fona dame kango na yo elenga vi nga so na lali na lamuki na omono ina ndako nga na ke mosana na jongi na omona yo tina ngana ko bala mwasi mosuti bébé na o tupe ngana obala mwasi mosuti koma seke na yeza seke me bandoki ba bina nga na butu oyi kitoko ta oyi na bagutu oyi motani oyi gabari tala nga linga musuni yo musuni bébé, non, promettez que yo na vie nanga na kobala kaka yo, na déplacer qui non attends la ba chantier nanga na malu. Nanga lula basa motania. Nanga na Zaire non. Depuis na koma ojonga Zaire et na mwasi mota le quoi. Et na mwasi mokote ay le quoi. Bébé na plombo na ngati mbaye na ngai. Yo to yo kani pena bien. On dit moi si à Congo, il y a ma Brigitte qui koufi. Oui, ma Brigitte c'est bien oui. Abi ekelamu, ngamu no soutenir libana bino na weya. Mbaye na sala kana yo. Soko pleurer ko sanga mabe. Na pe na prometto que na bike. No bala o bébé tala. Ntimanga tina, tu na bala tu na bala tembo. Ina zita ko mono te no kana mabe ya. Tu mo dejo papa na ngai. Non bikate. Non bikate tina ko pleurer que te. Tu ko ngati weya to mo kele tilo biche. Tina no yaka. Ko kaliwa na bébé. Tina so pleurer ko pesa na biposa na pleurer que bébé. Ou fait que la mola sumbal musute na vina nga. Ka bongo tina. Uzenyo sabo mo ina nga weya. Wena yuno mabiso mo kufa na po mabiso kufa batiki na. Na kuna ko bomata famille nga tutina na zaka na yo. Nga ko bomata mokili mobimba tina na balo. Tina. Siko to motilo bi we. Zomba ndi to bolanga kasimiso. Na to lukanga kel manette na kola na mona ba. Na mona pe moi cité. Nga vina ngeka yo mama. Na balo tina na ngai. Mais non, papa, ça t'aime, bon là. Non, maman, papa, aïe kolanga. Aïe kolanga moto. Hata kutulubi makamba mutute ilongezo mona. Ilongezo. Bwali na yeye mama wako tata mwako. Non, aïe mwana oncle. C'est tout fait bana ba oncle. Bazala kaka ndenge. Na bengi da noko oyaka azuma rita nyiri na e. Nyere. Nyere na ina problème. Azamo di nyere. Nyere tero ba. Mutuka parole. Mutuka. Voiture. Bon, comment déjà vu? Bino kuna lo benga ngoje. Bote. Bonjour. 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 To ya bibi no Tata. Paboni. Kaka biso mo do fande na mwana inoko. Na mwana inoko ilongelo kula noko yehoko. Na hivi ke mwana ibuye tiki noko na ilokte. Nako yoyo. Wapi noko? Ngai. Yonde mwana. Dofinga ngai. Monsieur. Dofinga ngai. Na mwana no mwana na hote na ibite so kubota nenge nini. Na rozana batele. Batele. Bon ngai noko. Tugangana mission na msto bondi. Papa, to bondeli te, to bondeli na nena. Ni na nena.
Una nini? Kusumba. Te lukula ni papa. Evana ngana vana na tupene. Awa biso nini tonda kitala. Eza kutosala bui. Ndo sepeli lukula uyina makamu. Ona na ndenge ni papa fanda wana te. Bakubana likapo to bondeli te mama usipene mwana libala. Te ezali likambo. Te ezali loko ya kuumila te tukubondila tanga tango ya kuya. Bongai na nina mwana pemwa sango kubala. Kasi mwasi ya kubala yeye. Masa wewe to yeye. Ya bandiki mo na pandike pona ni. Ya bandiki me yo do pandike pona. Ye mwasi ya pia nani? Mwasi ya. Bokile nene. Bokile na bino ye. Mwasi na bisa to kobala. Nanina. Me yo na libala papa to ko ba makambo ke ne ko nena ta yo moko. Donc ye lukula azali noko, yo noko. Elo ko nini yango boye bino mibale. noko nde bafumi docteur to e papa bokilo bafumi docteur mwasi anoko mwasi anoko na oya bande noko nde posa mwasi na oya suba sika bofana yaka yo batu bayaki banakala wana tokojera yo okulaki Bale ni kwa zongi kasi bali oi mwasi enoko aida ifalola tango na ndako ata bayi kubala yaya oi mwasi enoko oi kisaka famille yaya hein ari kije kuna zasi wasala ebola famille bon tusali ndenge nini kasi miloko ni bayabani sikoyo yango ndo moni alobiye na ye abimaka na noko sikoyo apart noko abimaka na oya sikoti okutana ande esprit azosimba te yango yango te bamonani epoti elokobongisana aida elokongana boyaka epai na yo eloko yari serie yo komona ngo beko losimanzile bibima nani kizengi yazalisaka batu mubali yewani mwasiminoko abimaka pena mubali merci courage na yo mais soki bato bakoyesinga mokusanza bato na baelela bongo oyo nani yo mpe ari elela mpe oyo tala oyo oyo ferite na biso na pili onegosie nini oboyo bokene kande osiba bokenekoyokosalisa mwana nkasi na losumela pape papa nous sommes pampers mwana ya sungu aida tata ngani naloba toto négocie lokola bawoyera te nango bon na kota bawoya tosalika neti ya biso na ye mpo na ye na ngai infidélité eza na bote moto mpo kotrompe moninga aza na ye te papa yaka namposa mibale yango eleka yo eloko oyo kozwa nde oyo oza na posa bota bakoba na bagirafe soko olingo botani nzoko na nyoka jwa moto dase milando alobi akotika nsima te akojonga nsima te odase milando alobi ye mpe moto abata koti tala mona swede ya solo alobi boye ya bino chaîne na bino yango oyo concept Tache TV chaîne ekosala makambo malonga chaîne yeli bino makambo ya sika oye na abo eye na makambo ya innovation olingo s'abonner olingo yoka 1973
Mobutu nenga saraka discours na ye na oni entre frère et un ami. Olingo yeba ndenge nini Ramba kenanga poto le 24 avril 1973. Yolingo yeba ndenge nini le 4 mars 59 journée à martyr d'indépendance. Olingo yeba ndenge nini Mbirabera saraka album na ya Mayavari. Yolingo yeba ndenge nini mort ya Cardinal Malu ya kana 90. Olingo yeba kengo wa 94 côté Béao. S'abonner et si konga historien na yadi yo pesa la wana. Poko se retrouver. Abonnez-vous très massivement à la chaîne Nabino, chaîne Makambo, chaîne Yen Écran Miroir, Yen Magazine Sika, Gag, théâtre, cinéma, Makambo Toubé, émission socio-culturelle, actualité sur l'actualité. Ne zappez pas, s'abonner très rapidement, très facilement.